Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakinois naebi ke bozali ebele pona kolanda magazine na bino KNB. Oye mesana kolobela bino ba réalité ya ville à Kinshasa. Rédaction ya KNB tuni bakinois pona koyeba soki héritage. Il faut ezala kaka matériel topé et koki kozala eloko mususu boza ba détail na reportage oyo. Kin et l'équipe partout le magazine na bino to kitaki isusu kaka na terrain ko solana bakinois ba pesa biso explication par rapport à compréhension na bango na mot héritage. Ba comprenaka nini pe héritage et la kisaka nini. Ezali bozui hein eza bozui oyo ba parents ou bien famille libota ezwaki hein on comprend eza bozui ango mona ango babe ango héritage eza biloko na biloko batikeli bino eza musu papa na ngai bo lokola ne papa na ngai botaki atongi meuble moko munene ou bien asali bilanga moko boyatiki elanga moko munene basamba minene soki akufi yango biso bana tozo héritage papa na biso atikela biso Héritage nayebi ke balobela yango à propos ya peut-être so parents na bino azaki na richesse moko boye quelconque et que akufi atikeli bino yango na famille soit azaki na ba mapango ou bien ba entreprise moko boye quelconque atikeli bino yango na famille de manière que soki akufi soit soki azaki na autant de bana bokabola mapango wana be bokabola mbongo wana héritage mususu pe za ba héritage moko na koloba d'une manière sorcellerie parce que boko zala pe na kindoki moko boye na famille mais kindoki ane longwa na famille na bino te soit noko moko asimbaki yango so inoko wana kufi fois tikela soit neve ou bien nièce na ye boyoki wana ndenge bakinois balobi biso na KNB vraiment to koloba héritage ezali ba bien oyo parents lelo soki azalaki nango soit ba immeuble soit ba ndaku soit ba mituka biloko ebele akoki kotikela bana na ye héritage mususu ezali pe ya famille koko moko bozalaka na mbongo to zalaka na ba bien moko boy atika yango etika la pona ba koko na ye de génération en génération héritage mususu pe kozala mayele et puis pour la parents moko boza ki mayele makasi atikela bana na mayele lokola ye Kinshasa et l'équipe partout. Lelo KNB kitaki na terrain pour la kosolola na bakinois ba ebisa biso soki lelo ba parents o ba parena ki mariage na bino ba divorcer et que ba fiole wana bazali na besoin ya conseil il faut ba kende ko consulter ba parents wana topé ba osala ndenge ni. Kinshasa et l'équipe partout lelo lisusu tokisi na terrain na commune Gombe. Pendant que ba vie akinois ba ebisa biso soki ba couple parent ba kaboni est-ce que ba fiole na bango ba koki koya ko consulter bango soki bazui problème ba kinois ba pesi ba vie na bango. Bo consulter bango po bango ne ba parent na bino. Ba ta malgré ba kaboni mais bo consulter bango ka. Bon, wana eko dépendre na façon na bango ne ba répondre bino mais bo consulter ka bango bo changer te pour bango so ba kaboni bino be bolanda ou bien bino be bolanda exemple na bango mais boko ka bango kaka po boza batu ezali likambo ya baboti na kati ya baboti soki oyo abandaki na bino oyo atalisaki bino na kati na lingomba ki lelo mokili ezotambola basimbaki bino soki lelo bango bakabwani bino bokozonga epa ya bokoluka epa ya mosali na nzambe oyo bozosambela tout le moment oyo atikali na place nde yende siko moto akoconduire bino il faut que ça dépendre na bango mibale parce que conseil ezaka eloko ezaka kati na moto ezaka libanda moto te lokola bango bakabwanaki oyebi te nini esalaki bango bakabwana mais conseil etikalika toujours kati na bango soko okei na limite ke bakopesa conseil ya mabe bino po bakabwana bapesa toujours conseil ya malamu
Yoko kenete pour bango bakabwana ki yoko kene pour so conseil ko sunga yo pour on maîtriser libala na yo. Bolandi ndenge bakino ba pesi ba point de vue na bango biso pe na kan bena mukuse to kolobela plus ba couple parent boy ba ke boza ba exemplaires bana ba sengeli ba se référer na bino soki bino moko bozi problème en tout cas et que peut ça déséquilibre pe na bana o bino ba encadra en tout cas so boza na problème bo ça de façon que bo régler ngo parce que boza le quoi point de repère ya couple o bino bo simba Kinshasa et l'équipe partout. Magazine na bino ekitaki na terrain pour la kosolola na bakinoa ba ebisa biso soki ezali important na couple moko soki bozali na problème moko ateza muke il faut okeneka ko consulter ba parents na bino ou bien bokoki kosolola ngo entre bino. Kinshasa et l'équipe partout, nous savons tous que couple parent bazala wana pour la kosunga ba couple marié moko to ba jeune marié bas se comporter bien bazala na kimi ape ba ume na libela na bango mais to constater que comme le roi alika mususu ba couple marié mingi ba komi ata problème moi muke ba ko résoudre bango moko ba komi ko kima mbango ka pas couple parent pour ba résoudre bango problème wana yango to kiti na terrain pour ndato sona ba kina ba ibisa biso ba idée na bango. Non, pas chaque problème. Le couple, bon, on considère que quand ils se marient, tant que bazo balana, baza quand même pas mature. Et là, le problème ils ont profond dans le couple, mais le problème aussi ils ont simple. Le couple est arrangé entre bango mibale, mobile na moi c'est ba fandi, ba sololi, ba bongi c'est le na bango. Parce que chaque fois si il faut recourir aux parents, et là les beaucoup monsieur juge, hein, parent à tout moment juge, et puis à kolemba. Rôle na eza à conseiller, mais conseil wana ezape yepe aza mutu azape na ba problème na azape na ba charge na faut pas tout moment mobile ko iboye par mango pas parrain non nanda ko tolier ka matembele mikolo et pas parrain mais parrain per olemba ba problème musu c'est bon que non ezala arranger entre mobile na mwasine dans les couples musu comme à côté parce que non est débordé il déplacer ba limite donc yo sali ba effort au soli na mobile au sololi na au sololo mo ka que non azo changer té et c'est que non yo place dans au souki au lieu que ba parents malamu na ko ba parrain ko ba tia bango na ba remplacer on dirait ba parents na bino ko bango ba ko pesa ba piste des solutions non le quoi a ça la boye simbate to bengaye to vantsa bino mbale to ba problème yango o eleki degré c'est que ça comme miki azoki mo retard et ce que la rabino mbale mobali soki au bali ça veut dire que vous êtes déjà responsable à un certain moment. Moi si na yo agope ça peut toli yo peut ko za na toli on peut ça peut moi si mais parrain on peut recourir un jour et pas parrain parce que mutuaye ba radio sauter beaucoup solliciter peut idée à parrain pour beaucoup lisa quand même moi makanisi boza nango mais il n'est pas dit que couple bozala ko recourir kaka na parrain non. Bolandi ndenge bakino moko na moko apesi point de vue na yebiso na kanbe to koloba kaka na ba couple oyo ba balana boye ba problème nyonso teza problème oyo sengeli bokina ngi pa parent c'est vrai ba parent ba sunga ka mais au fur et à mesure bozo kenaka ko exposer ba problème na bino ezo bimisa bino moko pe na couple faible en tout cas sengeli boza la mature bo gérer ba problème sous au lieu bokina ngi pa ba parent loba soki problème eza vraiment cas extrême kamoko et que commis ni mobile ni moi si bozo ba solution tende boko kenango et pas ba parent et surtout sengeli bo channel au sambo liboso avant même boko ni pas ba parent liboso ya problème o beaucoup tenango Kinshasa et l'équipe partout. Docteur Jean-Jacques Ikuku expliquer na micro ya KNB ba conséquences nini et koki koko mais la basi oyo ba utiliser ka ba produit pour na ba comme minene. Bato bazoyi bate ke baza komi bebisa ba kisi yango bato baza komela mingi eza C4 baza komela ba Cipromex baza komela ba Dexacor na ba Petit Plus na komela ngo o bango baza komela ba kisi wana eza na ba inconvénient na ba système ebele ya nzoto ya moto banda na mutu ti na makolo ba kisi wana eza ko créer ba problème tolobi mutu yo nyonso amelaka bakisi wana akobanda kolala ka pungi pamba pamba mwana mwasi nyonso azomela bakisi wana ayebete akozala mukauki kokauka akoyi kokauka sécheresse ekosalema na munoko na ye bamikezi nyonso na ye kokoma sèche mutu wana akosala baconstipation mingi na vie na ye akosala bahypotension orthostatique na médecine balobi ndenge wana donc mutu tension ezo changer
soka telemi koma koyi kofanda boazo mona tension ezokita mutu wana soka za mukolo akosala ba vertige mutu wana banda kolengaka na nzoto na ye ntango nyonso batrembleme kobanda kosala na nzoto na ye eloko ya mutu ya eza nini mutu wana akomatisa banda koyokaka nzala mingi akolia mingi mpe azobakisa poa mutu nyonso azomatisa poa na ye ayebe te aza na riske abanda kobela maladi ya motema mutu ya monene aza na riske ebele na obésité eketrenaka mutu na maladie cardiovasculaire akoki kosala mpe diabete conseil moko ya ke médecine alobi na insiste lisusu boya koconsulte biso bamédecin bakomi ebele na kisasa boya komona biso vaut mieux médecin akomela okisi ke yo moko osala automédication. bakinois mingi bazalaka na habitude ya kosala bapetit commerce na bango na bacoin ya avenue to mpe liboso ya mapangu baignoraka ke ezalaka illégal. Kinshasa eleki partout lelo magazine na bino yaki na terrain na commune ya Barumbu kosola na bakinois par rapport ya ba marché pirate oyo basalaka na baveni na bango mpe na ba marché wana tomonaka ba policier to ba agent ya leta bayaka kosenga bango bambongo air nyonso boyoka ndenge balobi na journée moko une fois tozalaka awa na journée tozofuta 3 taxes policier aye aleki moko topesi bato ba agent de leta wana batikaka mo bapapier topesi omona mpe bapolisier baye ekiri topesi ederange ngai esalanga mpasi tozomona mpasi okuti bato akominika bato basangisilanga me so baleki awa motungisi mwaye te soki na kosala ndene ekoluka kaka ti tokosalaka ma badeba na regile kaka oyo bango baluki wana me esalinga mpasi omona aza na eloko moko te me na pese tofuta taxe tofuta nini tike leta nde nazobe nafuta 300 francs tike chaque jour me bayaka déranger bato soki bolobi be babenga na bino oyo coin oyo bamarché pirate leta ayebi yango te gouverneur ayebi yango te balobaka bongo baobenga me bayaka kosenga mbongo me tike tofuta soki tike nekenda wapi bouti wana kolanda ndenge bakinois balobi kasi biso na KNB tokokondane vraiment basoda te to baagent ya leta te parce que bamarché oyo esalamaka na bacoin ya baveni to lipangu liboso ya mapangu ezalaka bamarché moko pirate oyo leta eyebaka te lelo bakoki koya kosenga bino mbongo wi loyi bakosenga bino mpe mbongo soki omoni ke dérangement eleki kende na grand marché to na baonza minene ozwa espace na yo mpo batungisaka yo te tant ke boza kaka liboso ya bandako bakotungisaka bino mpe bakokangaka bino kaka biloko. Prophète Christian Kimbukusu oyo boyebaka na kombo ya Dakumuda apesi prophétie pour na bakinois. Qui partout le magazine na bino to yaki kokutana na ancien musicien oyo tobengaka ya mokili Christian Dakumuda oyo lelo akoma prophète apesa biso ba révélation na ye pour na ba élection ya mboka na biso. Et moi je vous dis, je vous le confirme en tant que prophète de Dieu, en tant que Nathan, je vous confirme que cette fois-ci, Nathan Okinoa Ndemonto Aozala, président de la République du Congo. Voilà, donc je pense que c'est ça. Bouti wana kolanda ndenge prophète Christian Dakumuda alobi na micro na biso ya KNB. Mais biso na KNB vraiment tokolobaka ke soki ezali mabongisi ya Nzambe ekokisama. Soki pe ezali makanisi na biso batamokili Nzambe ndenge mo ayebi oyo eza kobomama kati pona mboka oyo. Kinshasa eleki partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo pe seka moke tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB ya boy. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Édition. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Eleonore
Kinunga reporter ya KNB akitaki na terrain pour la kosolola na bamongo bayebisa biso pourquoi babengaka batete la banoko. L'équipe partout, KNB tokiti na commune ya Kinshasa, précisément na quartier Ngwaka. Kwa kosolola na bakino bayebisa biso pourquoi batete la babengaka bamongo banoko et bamongo pe babengaka batete la banoko. Bozwa réaction ya bakino. Tobengaka banoko na batetela toza bana ya mama moko tata moko lokele batakisangani batetela na biso bango mibale bazalaki bayaya na leki na ndeko na bango ya mwasi oyo akei akekobota kuna oyo pe akekobota kuna oyo ya mobali pe atikali na mongo yango tozalaka na bango banoko toza ekila monene tozali banoko sirpo tokabwana bango bakimaka na mutu amboloko biso pe totikala bango pe bakenda kote mosusu yango tobengana na biso na bango banoko motetela na mongo na lokele bazali bana ya papa moko mama moko sikoyo lokele akendeki chasse akekoboma nyama aye kopesa papa na bango bakabola na famille sikoyo papa lokola motetela azalaki mwana suka papa ayi kozwa mutu ayi kobakisela motetela na para na ye lokele ayoki kanda mongo ayoki kanda papa asala injustice lokele akei motetela pe lokola bandeko nanga papa apesi nga mutu kolo bango basilikiseke balingi nga te ye pe akei mongo atikali lokele akei motetela akei bana oyo bayi kobotama bazobenga biso banoko donc toza bandeko donc soki otala ata na koloba presque ndenge moko elele oyo biso toliaka coutume donc ndenge moko surtout penda bamongo balokele batopoke baikunda batomba bazali penda bandeko na biso Polandi bamongo na batete la ndenge bapesi explication par rapport ya likambo ya noko en tout cas bazalaki bana ya tata moko eloko esalaki bakabwana ezalaki po bawelaki mutu ya mboloko mais baza vraiment bandeko parce que ata coutume na bango eleli na bango pe elobeli na bango ezalaka kaka ndenge moko bamongo na batete la baza na bango bandeko Kinshasa eleki partout. Merci na attention bakorda ki na magazine na bino lelo tozala ki na avenue du port na commune ya Gombe soki ozali na besoin ba salelo ba couture ya solo adresse ezase moko esi yebana pe confirmé na avenue ya la numéro 21 na commune ya Kasavubu na maison d'Orcas confection chez Mamie Dorcas Kinshasa et l'équipe partout.